ya solo bandeko panos. Ya solo likambo toloba kilobi, likambo na loba kilobi, monoko na ngai nganga. Nous voici là na katia, biso na biso tobele na kabutu na moi, l'investigateur. L'investigateur, yale mokolo na lelo, bande ko bana somi ekolo Congo, to eko kota na mozindo ya émission na biso, po ete to luka, to yeba. Qu'est-ce qui se cache à Kingakati? Lelo to kota na mozindo, biso na bino toluka koyeba qu'est-ce qui se cache derrière Kingakati. Banani ba bomba na kati ya Kingakati. Nous savons que biso na bino ke mabele ya Kingakati ezali na commune ya Ntsele. Mabele ya Kingakati ezali mabele oyo bankoko batikela biso na kati ya Kinshasa. Et cherchons à savoir comment batuti bazwi bakangi yango kleboa. Batuti balingi ba créer balingi te ba créer comme base arrière na bango, comme base militaire na bango. Biso na bino to kota na mozindo et loko nini e bombani boluka boyeba toluka toyeba biso na bino nini e bombami na sima ya Kingakati. Voilà bandeko bana somme kolo Congo tokolobela dossier ya Kingakati lelo tokolobela dossier oyo ya Brexit oyo bandeko na biso de bolimbisi oyo ba UK batu ya Angleterre ba Anglais Grande-Bretagne ebimi na Union Européenne. Tokolobela bino susu procès oyo bobana ikozela na kanisi mingi na kati na bino babosani me biso tobosani yango te. Tokolobela yango procès yango pona nini ya quel moment pona nini eyaki tozela le 30. Pona nini procureur alingaki et komati le 30 et le 31 toyoki ke Brexit UK ebimi na kati ya Union Européenne. Et loko nini bomba na kati wana et loko nini bomba na sima Brexit ba anglais ba lingi nini tokolinga toyeba. Mais na titre na biso kanisi bomoni est-ce que il y a un rapport entre Brexit na Congo? Tolobino d'avance oui. Et puis tokoluka toyeba biso na bino tolingi toyeba. En tout cas bo attirer attention makasi. Et avant nazanga mokote lelo nakoyamba oyo moto onde ko na biso otobenga ka mama mulanga azali juriste et kozala mie to solo na ye makambo belenga na ye na kati ya notre investigateur d'aujourd'hui. Bande ko bana somi ekolo Congo na kanisi moko bosanité to mekana ko détailler na kanisi photo bomoni na mindele na bameti na bato moindo bazali ko sokola na mai wana ya bopeto mai wana na kanisi soki totali na mikili ya poto okomona mai wana te mai po ekoma na niveau wana eza mai moko ekoleka na ba étape ebele donc bako protéger yango na ndenge mo santé mais abiso ezali naturel tokoloba liboso eloko moko na kanisi bo bayebite commune ya Ntsele. Commune ya Ntsele, il y a des rivières. Il y a des rivières où ils ont la commune ya Ntsele, ils ont mystérieux. Musu soki o moni libanga eza ko na kacha mai o mais c'est quoi mai o uta ngai en personne. Quand j'étais encore enfant nakenda déjà ba côté kuna nakenda na mai moko na mona mais mai ndenge na zo banga même ko talo kolo na mai wana c'est comme si na ko bebisa mai wana na ko salir yango côté wana eza ba source moko eza kuna incroyable. Bande ko botuna boba yebate boleka kaka wana keki nkole ana kensele ana kemaluku mais ba mystère et bombami na côté wana ya mangengenge na côté wana tout autour wana ba mystère o nzambe atia et ba bombela biso secret bele mundele a bomba secret na yango mundele ayebi yango soto lobi soto kende en tête au susu na oba bengi na kati ya Kivu
na kati ya Kivu na kati ya parti ya Virunga okomona ke il y a des lieux eza lokola paradis. Et tandis que biso ba ndeko ebele o biso ba lukaka paradis mais mindele ba créer yango surtout ba allemand ba créer yango lokola espace moko réservé kaka na bango lokola d'apartheid. Les gens parlent d'apartheid ici là en Afrique du Sud mais apartheid ezali na mabele ko Congo. Il y a des lieux que ngana yo toko tia lokolo kuna te. Mondele alobi ke te o ezali réservé pona bango yo moindo okota te. Bandeko, cherchons à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes, qu'est-ce qui ne va pas dans nos cervelles. Il y a des intellectuels, il y a des gens qui ont étudié, même dans le niveau du tourisme, Bakenda, pour le tourisme, il y a des liens dans le pays où il y a yo. Et ça réservé qu'à la mindele. Est-ce que yo koko zana lié moko quelque part dans le monde? Et ça la Chine. Et en Europe, en Asie, en Australie, partout dans le monde, on dit que non, ces lieux-là, ils allaient qu'à réserver pour nous les Noirs. Namboka na bango. Exact. Nulle part, personne ne me dit le contraire. Nulle part qu'on va trouver cela. Mais comment chez nous, il y a des lieux réservés, il y a des espaces réservés, il y a des conservateurs, il y a des lieux, il y a des places où conserver, bloquer yango, bango ba gérer yango, bango bazana clé d'entrée sikawana, bango bazana moins de passeport yo comme les sikawana. Voilà, toye na kati investigateur na biso, tokota na mozindo investigateur, toluka toyeba et loko nini e bomba na sima wana. Voilà tokolobela ba point wana. Oyo tozali na mama na biso, mama Mulanga, tokoluka tokota na mozindo biso na ye et puis toluka kokundula makambo ebele bela mike oyo ngala yo tobunga katoyeba kango te. Voilà mama Mulanga lo sako epai na yo esika yo zwami. Mama bayoki yo oyo bayi ko se joindre na biso pour la kolanda émission na poko elelo. Yasolo mama Mulanga na kanisi. Mama Mulanga na kanisi okenda deja na Kinkole, osolia maboke na Kinkole. La finalia mettons na kenda ki na mona ki ango très sale. Effectivement. Très sale alors. Merci. Na ngape na kwa wana. Vraiment tous la même longueur d'onde. Soko kenda Kinkole ko mona ngo salite. Soko kena ba lié belé na kati même na maluku vers beach wana ezana l'espace mususu ezana réservé kaka na y police kabila d'ailleurs to sala na kati investigateur pour expliquer bino il y a aussi un lien na kati ya Kinkole na kati ya maluku oyo kabila abotoli lopango concession alobi ezali ya ye abomi kutu mukolo le sika wana babomi toko expliquer bino yango ceux qui toko attendre na investigateur OT mais investigateur za ko yala sima toko lobela bino makambo ya madame Lopez oyo kabila abomi mikolo tikoleka awa famille Lopez na kanisika bozali na kati partout bozali bobenga biso to na besoin na bino concession na bino ba botoli yango lo kabila botoli concession wana alobi eza ya ye azo créer un lieu touristique azo créer un espace moko soki culturel soki nini. Tout ça qu'on y est, toujours s'attacher à ma petits problèmes, à ma fertilité. Mais les grands problèmes du Congo, ngana yo, tout ça qu'on y est. Maman Mulanga lobi akenda na Kinkole, à mon amour très sale. Surtout que Congo, les lieux où ils sont très sales, batike la bino, bon se distraire. Mais les lieux où ils sont naturels, ozwa penza nature mobimbeza wana, yoko koma wana te, ba Congolais bene ba yebite. Maman Mulanga nakanisi eloko nini ebomba mina sima okoye beloko nini bomba mina sima ya kingakati toyebike eza ndaka kabila esika lié na ye concession na ya somba likambo ya kingakati ezali likambo ebandi lelo te. Kingakati banda bakoko na biso bazala bayeba ke ezalaki na basource moko o bazali kobenga zone wana mobimba bazali kobenga ngo basource miraculeuse, c'est-à-dire nappe aquifère oyo ezali wana soki bambula ezali ebeti ekotala mosala nango mpe mai oyo ezali wana moto akoki komela yango directement sans batraite yango. Ndenge nini ekomi bakomaki bapekisaki biso toniata to exploite esika wana
nzinga ya Kinshasa babandaki koluka bayeba kote nini soki baminere nini ezali na nzinga ya Kinshasa nde bango baye komona source wana na yango bapekisaki biso bakolo mboka bakolo source oyo ezala banda bakoko na biso to exploite yango bapekisaki Mobutu même na gouvernement Abdula bamekaki kasi bapekisaki yango bato bamonaki source wana enfin mpona bango ezalaki mbala ya liboso ezalaki bahollandais na baallemand lokola bawelaka Congo bacreye ndenge bamisana organisme ya lokuta na nkombo ya OCDE donc organisation de coopération et de développement na nsima wana nde balobi awa boniata te yango bomonaki Mobutu asalaki ntsele domaine ya ntsele akotaki mpenza na kati te asukaki ntango baoccupant baye kanambe ya ye asali pingakati akomisi yango entre guillemets site touristique mais ezali site touristique te bien que aza koexploite yango bato bamindele oyo bakanisaka Kongo eza ya bango bapesi ete balimite ye nini ezalaka wana na Kingakati baza koutilize yango comme base arrière militaire de commandement soki balingi koatake Kongo ndenge bango bakanisaka bakobanda bakokomande a partir ya Kingakati bato bamonaka kaka batouriste bazoya boye na boye me mingi ezalaka bamercenaire bayaka baza kosala bastratégie baza koétudie baterrain bakokita na aéroport ya Njili mbala moko bake Kingakati bake koravitaye na manduki ya ndenge na ndenge lokola bango baza wana baexécutant ya baloki ya Congo bakanambe na équipe na ye baza koutilize bapoliticien oyo bazali bandeko na biso na biso tozokanisa baza bandeko na biso bango bazali kotala ndenge nini bango bazali kobebisa bapesi bango meme ndingisa ya kobebisa bamai na biso à travers ma culture intensive oyo bazosala bandunda wana oyo bazolona nazasi na mikolo elekaki bomonaki bacomédien bakendaki babuki bapondu donc baengrais wana inutile oyo bazotia ekobebisa mabele na biso ezobebisa mabele na biso ezokotisa poison e engrais wana ya Monsanto ezali na complicité na bapoliticien Chilombo mpe azozwa pourcentage na ndenge azondima babebisa mabele na biso donc bango avant baattaquer Kinshasa wana ezali schéma na bango balobi il faut bafragiliser na ndenge nini soki ntango bazotia baengrais chimique wana elingi koloba boye lelo okolona linyoko oyo batie baengrais wana oyo eza na ntina te mpo mabele na biso nzambe asapesa biso mabele ya kitoko ekobota okoni lelo lobi linyoko eboti linyoko moko monene lokola mopende ya bati ya baluka soki esalami mbongo mbala ebele botie babiloko wana mbala ebele ekosala mabele na bino ekoma lisusu fertile te ntango ekomi bongo bakodeside soki balingi fo bosomba baengrais epa na bango sikoyo soki basepeli batekeli bino soki mpe basepeli te balingi baboma bino na nzala ale basali yango nde but nango ezali bongo wana basuki kaka wana te nini lisusu bazali kosala lokola bayebi ke biso awa oyo tozala na mikili ya mboka na biso basali nini bazali kotinda biloko ya kolia oyo eza na bapoison à retardement biloko mosusu baloni yango na Uganda na Rwanda ekomi na poto ekokita na Belgique na Ostende bareembale yango batie cachet ako ya RDC comme ça batindi yango bafournir yango na baexotique biso ntango tokosomba awa poison evandi nango na nzoto réaction ekozala mbala moko te me eza na bato mosusu mpe baza koutilize oyo poison ezokende noki ezoboma bato mbangu c'est ça donc na mai ya régie des eaux baza kotia nitrate oyo ezali malamu te mpona santé na biso
Donc, but na bango pende ezali ba fragiliser Kinshasa. Kingakati ezali base arrière de commandement pour attaquer Kinshasa. Donc, babandi na ko fragiliser peuple. Yango tozomona bato bazokufa somo, salité, et bato kobela biloko baza kolia. Parce que biso, bandeko na biso mingi, oyo nanu ba comprendre te koyoka. Congolais akufaka na poison te. Ozo sombe loko ozali awa na pepe, ozo contrôler traçabilité nango te. Yango na kosenga na bandeko, eloko nyonso oyo baza kolia, il faut ba exiger traçabilité nango. Mais maman Moulanga, est un peu difficile pour la commettre koluka ba congolais à kenen exotique à tuna traçabilité nango eza wapi et utaki wapi elekaki wapi ba ko kosa ekaka parce que ça na tina moko te vomie to luka moye bandeko ba comprendre que soit to boycotter biloko nyonso ba ko mona que ça inutile d'aller encore chercher parce que ezali biloko mo eza trafiqué. Parce que si on le voit tout dans le magasin, dis-moi, ça vient d'où? Oui, tu ne vois pas que ça vient du Congo. Aujourd'hui, on a maman Congo. Mais il y a seulement des combats dans le Congo. Comme on a que Kingakati, il y a plusieurs tunnels. Mais biloko on a tout aux autres Koloba. Je crois que plusieurs Congolais ont besoin de quatre surtout de la politique. Ba yeb makamo teza Koloba oyo. Mais pour na nini baza Koloba aloba kayangote et pour na nini babanga ka Koloba yango. Okoloba nini maman Mulanga. Bango batia bango na tina penza iya kondimisa peuple oyo ayebi te, peuple oyo aza na information oyo te, peuple oyo babomi na nzala aza na soi te, peuple oyo baconditionne po andima makambo na bango, comme ça bango ba appliquer ba concrétiser projet na bango ya kosilisa biso ya kokamata mboka na biso na nko. Donc, si na bacha bango yango wana, donc bazali bana mitinda, bazali bakapeta, voilà, bakapeta ya baloki ya Congo. Nazali insister, koloba ndenge ezali, moko te azangi koyeba, bango nyonso en âme et conscience, bayebi makambo oyo très bien, mais balingi na bango te, parce que bazwa bambongo parce que bandima pe batekaka mboka bandimaka makambo wana mingi na promesse balobi na ete kopesa boye simba nano mwa alumeya boye akende nano na poto na bana boye zo nano mutuka wana ale andimi bindimela na nsima nango mpe akozwa yango te bakotrake ye bakoboma ye bakosala boye mpe bakobebisa ye c'est ça soki aboyi babandi kopesa sikoyo bainformation moke bomoni ye azanga diplome omoni ye apesaka omoni ye boye na boye donc bango mosa bazali bakapita. Mais maman Moulanga, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant dans le dossier, le dossier ya Kingakati? Alors tu as la vérité tout que bango bakolo bango ba occidentaux batobaza derrière cette histoire ba pesa politique explication est trop claire. Alors qu'est-ce que biso ba bena Congo bana ba bena Congo bana kimbango, qu'est-ce que nous devons faire pour l'instant? Biso eloko tokosala tozopanza information pour peuple ayeba ntango peuple akoyeba akoprendre conscience elingi koloba boye biso oyo toza na poto ntango toza na possibilité ndeko moko ake na Congo toza na possibilité topesi ye mbongo amemela biso ata mwa pondu mwa nini oyo baza na bacontact tout ça mais pondu oyo ewuti na bilanga ata mosusu bilanga ya mama ya quartier ndenge ezalaki kala oyo ONG motesali boye oyo bapesaki engrais oyo coopération boye kuna kutu bameka te parce biloko wana nde baza kopesa bango bapoison na kati sesa nalingi lisusu na attirer attention na bandeko na biso bato mingi oyo baza kovoyage na mboka bazozonga mingi bakoma kosala enregistrement ya bagage 24 heures avant voyage avant jour ya départ bandeko basi bamituna babagage wana ntango ekendaka evandaka kuna basalaka nango nini. Donc il est fort probable que batia biloko ya mabe na kati ya bagage wana c'est ça
parce que mission na bango bazolinga kopase na vitesse supérieure. Donc basilisa biso parce que eza sikoyo ebeba nango kaka makambo esi eyebani donc badekisa kaka. C'est ça. Matondo mama Mulanga la fois passée oyelaki biso to sololaki na yo dossier ya oyo tokobenga Alexandre oyo tobengi na kombo ya Leti bamesani kobenga na kombo ya Leti oyo procès elomaki to suki wapi na procès oyo oyelaki biso na souhaitaki na tuno motuna wana to suki wapi na procès wana. Oui, Alexandre Maskevich oyo azali patron ya bakanambe oyo baakuzaki ye na Angleterre mpona fraude fiscale na babenga yango nini na évasion de capitaux ye nde afinançaka génocide oyo ya Congo et puis asali blanchissement d'argent ya kopesaka basoi-disant politiciens yango moni bango batondana na société na paradis fiscaux bango bazalaka d'étiquette. Anyway, décision ya procureur asi azwaki décision na ye mais lokola mpe ezali likambo ya enquête ndenge mibeko na bango ya Angleterre ezali officialiser nanu décision wana te biso mpenza tokendaki inde ntina parlement ntina na palais de justice ya Londres le 30 wana tokei bayebisi biso que tokolandango kaka officiellement c'est ça parce que mibeko na bango eza bongo bapesaka ye 30 jours soko azwi décision ye moko publie yango mokolo oyo officialise yango mokolo oyo alingi et date wana oyo ye aponaki ya le 30 ezali par hasard te ezali mpo alingaki te to mafia ya makasi ezali alingaki te influence to corruption ya bato ya Union européenne et ya donc aponi un jour avant Angleterre elongwa na Union européenne na pesi na maloba. Alors, baponaki un jour avant. Donc, tu as comprendre que le 31 oyo, le 31 passé, Tomoni, UK, Grande-Bretagne, est longué complètement dans l'Union européenne. Mais alors, dossier où l'on les a bomba na Simawana, pour la kolobake, est-ce que ça lié na makambo ya Congo te po ba nungu na yoki? Mama tolo ba bosembo po awal biso to chaka mai na monokote. Ngai na yoki ba nungu ke l'Union européenne na ba anglais ba zoka na bien te po na dossier ya mafia ya Congo. Mafia o ele kaka crime contre l'humanité, crime de guerre, o est organisé par l'Union européenne, par les Américains, o ba zoa ba Américain ba kabola na Congo, ba Américain ba zoa na côté à est, ba les autres ba zoa côté mosusu ba organiser ba crime, ba bomaka batu pour être ba éliminer, ba exterminer plus de Bantous, espace on est tika na vide pour na ba exploiter un jour pour na occuper yango. Et yango to ko mona ke dossier yango anglais ba anglais ba beki no makamba ba crime ba mafia wana o ba créer na Congo bango ba ningi ba kota ngo te ba bimi yango likamona yo yoki yango bete mama Mulanga to lo ba vérité po ba ne kwa po sa vérité. En tout cas, on a beaucoup de vérité. Bango ba pesa di biso ba vérité na bango, mais ngai na ta ko ba réalité. Réalité ezali que Angleterre ndenge abimi na Union européenne ezali lié na mabele na biso ya Congo. Na koyebisa ope ndeko Sahela bato ndenge balobaka que esika bazoka ba décision ya Congo bana Congo bayebaka te toyebaka eloko moko te toza na lobby te lokuta. Ezali po bazali na fréquence wana te biso mindelo ya Congo na koyebisa yo biso banguluzi 70% oyo esali ke babima ya argument ya cause oyo esali ke babima na mabele ya babima na Union européenne euti information euti epai na biso anguluzi na kopesa nga mwa tona pesa mwa historique mbangu. Allez-y. Oui, banda kala bawelaka nani akozala na contrôle ya mabele ya Congo. Angleterre na France bazalaka moto epelaka mpenza babimiselaka ba hache de guerre. Alors mpona koboma moto wana mpona koenterre ba hache de guerre wana États-Unis aobligeaka ye ezalaki volonté ya Allemagne te aobligeaka Bismarck a convoqué conférence à Berlin. En 1885, conférence à bassin du Congo
bango bayebisaka bato ezali conférence ya Berlin. Ntango bake kuna bayokani sikoyo ndenge nini bakokabola Congo. Mais problème na bango ezali biso tozali ebele. Bango baza moke moye bazwa mabele na biso eza te, donc esengeli baboma biso yango bakabolaki na kozwa États-Unis azwaki kote ya lac Tanganyika ti lac Edouard kote wana penza, donc tolobi kote wana bakivu wana ye penza mokasa bamassacre na forme nyonso aza koutilize barwandais baorganisme boye na boye. Moto oyo ayibaka baminere azali vraiment responsable ya génocide ezali États-Unis. Bakote bamboka mosusu mpe ezali baallemagne ezali Belgique. Donc bakaboli ndenge wana baye sikoyo tosala lisusu Union européenne. Union européenne ezali en réalité groupe ya bamafieux basali yango na nsima nango bayibaka na Congo. Alors Angleterre ntango amoni biloko wana alobi te ngai nakokokana na lisusu nalingi na ngai lisusu te nyokola peuple oyo koyiba boye nalingi na ngai nabima na likopa oyo mpo bamvuluzi oyo batelemi modele batelemi eza somo ezali somo banzoko ya minene oyo biso tobetaki bango anesthésie na démocratie na bible na bavirus de Marburg na boye balamuki biso tozala na besoin toujours na besoin baminere na bango soki ekontinue boye en tout cas tozala pasi na banguluzi oyo nde Angleterre alingaki raison monene mpenza yango wana alingaki na ye abima mais bazalaki mpenza na argument mosusu te po econvaincre peuple lokola Union européenne ezali mafia minene bacorrompre bapoliticien bacorrompre bato mpo basalaka o élection basala référendum bomonaki ndenge ezwi mikolo boye nyonso wana kaka bazosala manœuvre mais ntango titindelo ya Congo toye lisusu toke lisusu kokutana na bapoliticien na bango Farage azalaki député toye mpenza atelemelaki likambo wana ya kobima toke kokutana banationaliste na bango mpona makambo ya sorti na bango na Union européenne po biso toyebi marché ya Union européenne chaque semaine Angleterre abimisaka 30 millions ya livre ete na Union européenne efike ekendaka esala eyebanaka te donc mbongo wana bazali koutilize yango mpona kofinance génocide na Congo. Mbongo wana bazali kotyango na mabenga na bango na groupe ya Louis Michel na groupe ya Charles Michel babaroso bato wana nyonso baoyo basalaka te bakangambe bazala baoyo bazosala bagénocide na Congo. Alors biso toyaki topesi bango makambo wana d'information wana nyonso todémontre bango noir sur blanc bapreuve à la touche topesi bango yango nde sikoyo ematisaki opinion na bango mpo babima me likambo monene pende ezali balongwe mpo baboyi na bango kozala na lisanga ya bandoki ya koluka Congo. Lisusu ezali mpona likambo ya bangombe mais le plus intéressant mpona biso ezali Congo baboyi base retire na bango na likambo ya Congo yango bomonaki Trump ayaki ti kuna po amondela bango babima te mais esili kaka te peuple aboyi na ye lokola baza na ile balingi baprotege mboka na bango baboyi na bango c'est ça yango mpe bomonaki le 19 janvier awa na Londres ntango Tshilombo ayaki oyo batindaki aya kodefendre Alexandre na badocument ya lokuta biso sikoyo eloko ye alingaki koloba yango biso ezalaki biza na mesa ya procureur te makambo aza ya koloba eza ya lokuta yango bomonaki Boris Johnson aboyaki koyamba ye na privé mpona nini aza koreconnaître Tshilombo comme président ya Congo te aza occupant azali même aza na titre moko na kanambe donc baboyaki koyamba ye oyo balobi bayambaki ye na privé wana eza masolo na bango ya lokuta baboyaki parce que Angleterre sikoyo boye baza banationaliste bango bazososola bayebi likambo ya souveraineté ya nation parce que biso makambo mosusu soki toke nango na tribunal ata toganye lokola bazalaki na Union européenne bazokorrompre bato nyonso bakotinda
motu auti Belgique auti boye bacorrompre bajuge bacorrompre même na bandeko na biso mosusu oyo baza ndinga na biso obebikela biso me misala na biso na bamoko oyo tozali mpona nini mpo kaka makambo oyo bango bakontinue koyiba na Congo bato ebele kuna même na gouvernement ya Angleterre to bazalaki na Union européenne bafinaki dossier ya Congo. Alors lokola balongwe boye eza lokola mwasi na mobali ntango basali divorce mwasi azalaki kozipa mabe ya mobali na ye akosala nini akosopa nyonso na poisa mabe ya Union européenne donc baprofie oyo ya Congo oyo bafina elingi koloba nini oyo ekotaki na batribunaux na bango elingi koloba nini efungwami donc voilà quoi Congo biso babena Congo to récupérer Congo na biso c'est ça donc oyo nyonso bazosala wana baenjeu eza badistraction baenjeu ezosalama na mboka na biso yango wana bato baza na kiliba enfin baoyo biso toza na kiliba te parce que tozali wana donc lelo boye ndenge ezali soki babeti lisolo ya Congo biso nation Congo tokozala wana tozali wana biso bamvuluzi biso mindelo ya Congo tozali wana ekoleka te biso tozali légitimité ya koloba au nom du Congo mpona intérêt ya mboka na biso et personne d'autre et na ndenge principe eke Angleterre ayebi makambo wana très bien donc avantage na biso yango wana c'est ça et service na bango ya renseignement bayebi makambo très bien. Voilà. Matondo mama mulanga ya soleke to yaka wana pote to kundolela bino bo solo. La vérité. Maman mulanga na kanisi en ce moment bandeko moto na moto comme na lobela kabino ke moto na moto ayeba wunini akosala. O yebi koza capable ya simba kombo. O yebi ke avec moto ou mabele ou mai okoko benga na banguna faites-le parce que bandeko belé baza na kacha pongi baza ko zela basale la bango nana ko sale la yo mota ko sale la yo azalité mamo la ngali kamino ko pote ko les investigateurs to kena mo na mingi te po bandeko belé bana posa ba panza émission oyo partout et le ko pesa conseil ko pesa na ba oyo opportuniste ba collabo oyo balinko yoka oyo tuza ko lo bate po na bango ba bi ke tango na bango ezana nini ko lo na bango na mukusi na nini ko lo ba boy eloko ezosala bandeko na biso mingi misusu bazali aliéné misusu baza nde informé te na baoyo baza informé te ntango bazwi information oyo esengeli mpo bapesaka bango kaka bainformation ya lokuta bavérité na bango mais réalité bayebisaka bango te réalité ezali bitumba oyo biso banguluzi tozosala bitumba na biso ezali basé sur la réalité et la justice biso bayibanga na bango te bandeko na biso ata ndenge olobaki babotoli famille nayebi te nayokaki te sango yango babotoli mabele na kingakati kote kuna ya famille moko boye babanga na bango te ata batongi ata bazwi kanambe akoloba asombaki mabele wana epa nani ifo yebisa biso akotaki na mboka na biso ndenge nini parce que makambo bango nyonso bazosala bazali na bango baoccupant bazali na légitimité te bazali bato oyo baye koyiba donc bandeko na biso baye koboma bandeko na biso babanga na bango te bazala na courage batya na mitu na bango mpe bango po ezali mpe ndenge wana bango nde bazali bakolo mabele mutu moko te akoki kodécide sur l'avenir ya mboka na biso kosigné bacontrat kosigné baaccord esika bana Congo oyo bazali te contre intérêt ya nation na biso en tout cas wana ata o MONUSCO o Nations Unies o boye na boye o Angleterre jamais wana eloko babombelaka bandeko na biso mosusu ezali baaliéné ntango mosusu soki bayoki ndeko sayala to ngai nazoloba akoyi kondima balingi kaka mondele aloba na bango po batya bango biloko moko boye na motu batumba bango tonga ozomona likambo eza wana me biso tokolanda wana te tokokende na baoyo bakomprendre sikoyo baoyo bayebi esika bazali basala oyo bakoki kosala kobanda koboyikote babiloko totie kote biloko ya kolia biloko ya baindien bozoteka epa bachinois babiloko wana kobanda koboyikote
c'est ça bakokanisa mpe makambo oyo esalaki mpe baboma lumumba nokinoki ezalaki alobaki consommons nos propres produits oyo kimbangu mpe aloba idéologie wana mulele mpe aloba yango bana na biso bandeko na biso esengeli batya yango na mutu bango nde bakonzi ya kongo mutu mosusu te eloko nalingai koloba yango wana baza babanga na bango te mpe biso mindelo ya kongo biso bamvulusi tozali kosala eza lokola zamba nano batongi nzela te biso tozwi kongo tozwi mashe tozosala sikoyo nzela oyo motu nano aleka te donc baobstacle ezali ebele kasi tozali kolonga parce que tozali na molimo ya bakoko na biso oyo ezali kodirige biso babanga na bango eloko moko te c'est ça oyo bapoliticien balobi boye basali eza makelele mosala oyo biso tosali bamvuluzi ndenge kimbango aloba bango nyonso bapoliticien na koloba ngo sans machine mo même bamobutu basali misala oyo te bango babandaki koloba telema basigne bo mais biso tozozwa courage na biso et toutes les conséquences oyo ezoyela biso totelemi tokei tolobi boye tosali boye tolobi boye tosali boye biso moko moni bokeseni po toyebi biso nde bakonzi ya kongo biso nyonso mpe na kongo nasukisi wana matondo mama mulanga ya solo eke ifale bavérité ebima. Est-ce que boyebi ke y a encore d'autres vérités babombelaka bino ils ont des conflits à bango moko terrible bandeko j'ai notre dossier nakolobela bino dossier ya vache folle. Vous savez vache folle banglais balelaki eutaki wapi bamusu bakokamwa la vache folle o banglais balela nzoka te vaccin wana eutaki na France ba français bakei bakatisi na vaccin oyo ya vache folle ba français bakei na vaccin vache folle babeti yango bangombe na kati ya Angleterre et voilà bangombe nyoso babelaki bomonaki yango ba dossier wana tout bango na bango bazo tout kisana mais tout donc ça veut dire que ils ont pesé entre bango bayebi ke ezali na ba guerre froide moko eleka bayebi ba vérité mu bakolobela bino ngote et voilà ça continue donc dossier oyo et solo bandeko les conservateurs. Les conservateurs, ce sont comme des nationalistes. Oh, non, ce sont des nationalistes. Comme tant que nationalistes, na kata mukili ba telema. Na ba pays belé, ba nationalistes ba telema lobi. Non, 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 non. Biso ba na mvuluzi. Mvuluzi ya mboka na bango. Ba na mvuluzi na mboka na bango ba telema lobi. Non, non, non. Ko saka na mabele na biso te. Ko saka na ba jeune na bino politique ko ba kina ngol boso te. Ba illuminati ba nini. Ebele e ba mboka nous sommes telemi. Et alors, bah, conservateur, bah, télémi. Par le but, et le connaît qu'on est souté, bah, mafia, n'a bino wana bobane qu'on se mettre d'accord avec, bah, européen, bah, la mafia, tobo yango, et voilà, comme bah, télémi, bah, sentir déjà pression en voulouzi. Bah, conservateur anglais, bah, sentir pression, ils ont yama bé, bah, toyo, bah, pouvoir na bango, tété, tikato le wana bande, ya bah, mafia. Yango ba bendi nzoto na bango déjà en avance yo moko kolo Congo qui dit ba oza qui dit ba oza derrière Emmanuel Macron tala busoba tala bunyama en ce moment mukiliza ko ningana yo zo croire au sana confiance que non Emmanuel Macron soutient moi pour être président na Congo soutient moi pour natika la ministre na kati ko Congo ndenge mama alobi aliénation boye na bino pouvoir valer na bino te biso to lobi apana busoba wana ekozala souté na lelo yango to betela tout le temps. Est-ce que vous pensez que vous allez sortir la tête haute? Bokansi ke boko bima boko ti boko nous allons ka ndenge wana bokanti ke mokilo changer. Parce que beaucoup parmi vous bakansi ke mokilo changer te ils ont continué ka ndenge bazaki les années 60 70 80 90 2000, arrêtez de rêver, le monde bouge. Le monde est bouge dans l'île incroyable. Ça ne va pas. Nana ndimaki makama Brexit. Et voilà. Nani azo yebake makamo ko mona na Chine ba do ko ba mpese. Nana mona ko ba pomper ba insecticide ba zo ko koya. Bandeko boula kamosika s'il vous plaît. Et voilà bandeko, nos enfants sont innocents. Nos enfants sont innocents, les ONG vont continuer à alimenter nos enfants avec des choses oyo intoxiquées pour ne pas stériliser bango pour l'avenir. Et bino bozo lo bani. Bino ba religieux.
Bozo lo banini. Bobo sani ke mukuna kaka za ko gango. Mukuna abomaki mwana moko, mwana wana na mama na eba kepa mukuna, kosenga aide bango po mwana zo bela. Boke maka mukuna mindele eloko leka ki partout mukina mbiba. Bobo sanango, les gens disent oh oui, te mukuna to aide mukuna za mutu na binote. Mukuna bango nyonso bazo likaba beta bashita si on peut bakosa bino lokuta tokotika bango te. Donc bandeko s'il vous plaît to luka to sauver banana biso. Po banana biso o baza ba victime lelo baza ko bomba bango baza ko tchaba bango ba produit po bazo lesa bango ya mabe lobby ba conséquence wana biso na bino bato vivre yango. Bandeko s'il vous plaît to te de ma poete to sauver banana biso. To landa ba mindele ndombi te. To landa oyo to be ba mindele ndombi ba nani ba politicien ba évêque, ce sont les ministres de l'Indombe, Banami, Salaba, marionnette. Les très collabos. Bandeko, la kanesi bo lamu ki binotu. Montant landa bango le sous ces actes pour être lobby Congo na biso ezala malamu. Bon, voilà bandeko, bana somme Congo, tout ce qui wana na émission na biso ya investigateur ya mokolo na lelo et ya ki wana po être to pesa bino oyo ezali koleka na mabele Congo, lo sako na o nyoso alandaki biso na mokolo na lelo to pesa la kana biso na 20h30 pour la information na biso du jour. Matondo, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, cliquez sur le s'abonner. Ça va vous coûter rien du tout. Personne ne vous demandera 1 euro. S'abonner, vous s'abonner pour vous yeba pour chaîne botikala nango kaka moko ya téléphone. N'oubliez pas aussi ce que vous en avez lisungi comme moi aide. N'oubliez pas d'autres communautés cotisent pour la mboka na bango mais biso to kotisa kate. To ça le kola, to vu le kola banyama. Le kola bilulu comme ça. Ozo c'est la carte. Bo sala ko papa bo le binini ko. Boni makamango Kongo na bino ngo suki wapi yo. Makama Kongo suki ozo banana ne suki wapi. Ozo tuna nani. Yo mo salini pour la Kongo pour lobby. O tuna Kongo salini pour la yote. Voilà bandeko s'il vous plaît. To la encore la batte. To le bake oui, ma belle wana sa ya biso. Na tango mindele bazo ko fanda, bazo ko ba Kongo bana muki. Bango ce qu'on nous na bango non, défendons notre sol. Non, défendons notre sol. Bako banga. Mais le temps baby que non, bako yepa na ngana bi non. Votre argent. Non, apana, je ne vais pas. Baké pa ya monsieur Matondo, baké pa ya monsieur Landou, ba pesier. Ah oui, comme ministre combattre Sayala. Sur combattre l'autre comme son ministre. Sur au salé boy, l'autre salabo. Tala bunyama na biso. Mais mundele akoko yo moindo, ce qu'on le veut salamo le contraire, okuta na ye pour que non nalingi o détruire motamboka na yo pour l'intérêt à biso africain akomonu nyama. Regarde, qu'est-ce que tu me dis là? Allez dégage. Mais yo ose accepter. Ose tellement venir à banana ote. Tu ne vois que c'est tellement tout de suite là et demain beaucoup là. Vraiment matondo na bino nyoso et la canabiso na 20h30 pour votre information. Merci. Bye.